sila esila. Peut-être boye biti. Mais le mari quand même na bagolo faire référer. Attends le mot ko kwa pe na faire te yo va te faire aussi la faire. Avant maman Olive si la valeur. Alors ça va fixer na yé avant maman Olive. Même si aujourd'hui maman Olive n'est pas là si la valeur si la bisal. C'est pas maman Olive né à sali combo ya si la terre. Maman Olive, ce qu'elle numéro va na si là parce qu'elle a coûté déjà combo ane vanda et l'onama et c'est imposant le milieu de comédien. Dès que maman wana maman Olive Lembe andi masila. Allez demander dans Moutouna Bigno, soit ils ont Moutouna Bigno, la patronne. Vincent. Oh, yoka kiangote. Maman Olive a poussé na pembe na sila pour sila zara na succès na ye. Vincent, oh yoka kiangote. Handeko, boza ba hypocrite boy twani. Pona nini bolinga bo confirmer makambo yo bato babombi na ba lèvre na bango. Tangu mwana oyo asali liste ya bato bazaka na maman Olive. Atangi komba Belleville. Tangu bozo loba, bozo sabe mission. Popo loba ke maman Olive apesaki motu $1500 si la na plutôt Belleville a commis $1000. Bolinga boloba ni. Donc maman Olive so apesi motu mbongo abenga rabino po ebisa bino monto apesi po bo comparer na monta oyo Belleville apesi. Yango bolinga boloba. Lelo bango nyonso bafinga susu nani maman Olive te bafinga susu sila te batika na motu moko bakomo finga Belleville. Bolinga bo faire comprendre biso message ni. O biso to éviter koloba. Bolinga biso to comprendre message ni. Moto afandi na kiti pa lobake maman Olive tango azwaki problème na baby afandi sa ba comédien a expliquer bango. Nana saka na maman Olive. Maman Olive azwaki problème na baby afandi si ba comédien pour expliquer bango. Maman Olive sera pesi mutu $1000, Belleville a komisaka 800. Donc maman Olive sera pesi mutu 1000. Donc bolinga bo biso ke maman Olive sera pesi mutu $1000 afin de sabata beteli bango li solo ke na pesi mutu temps pour bino bo comprendre que Belleville a komisaka autant. C'est ça? Bino moko bozaka ndenge moko devant maman Olive. Bino moko maman Olive a pesa ndem bongo pas Belleville fo yoti aya opesa bino. Bolinga bo expliquer ni. Meli meloana, ça veut dire quoi? Combien de comédiennes oyo ayebi ke mobali wana za marié na poto azuela indaku awa ayebi très bien que mobali wana za marié na poto azuela indaku awa soki auti poto ye aya ko sele le instrument de plaisir na ye baza combien? Baza combien? Et puis bino nyonso wana boza sûr malobo bino mo bobi misa mutu nyonso za na entourage ya maman Olive za marié boza sûr que na entourage ya maman Olive wana nyonso mobali mosusu oyo abima na mwasi moko ya théâtre azate. Et analyse les oboma. Mais bon se permettre que ça des missions na ba chaîne ya batu oyo baloba eke ba comédien ba chose. Yango ne bo que ça des missions mais analyse les oboma mboka. Tant ba finga ba comédien ba chose, biso tendance ça déjà ba analyse. Donc fallait botika na cadre wana. Boa mita mabe. Heureusement degré na bino analyse c'est ça mon okay. Et am qui est penant. To continuer ça ba analyse. To continuer ça ba promotion. Nous sommes là. Nous allons défendre bateau bana ba valeur na bango. Nous allons défendre bateau bana ba valeur na bango. Comment tu s'attends midi pourquoi oba matsa Belleville na miniature ba longole ba chayo. Oloba ke ba analyse ya mabe. Oloba ke ba analyse ya mabe. Po bolinga miniature. Ba bino bato bo fandi ona boloba. Bolinga miniature ba longola ba chayo. Hein? Soit tu as un problème, il y aura. Parce que moi, je ne pense pas que mobali wana obozolo ba wana. Azana mbongo koleka. Mibali ya artiste comédien nyonso. Je ne pense pas que mobali wana bozolo ba. Yende aleki mibali ya artiste comédien nyonso na beauté.
Je crois que les autres dérangé bien ça aura. Et puis moi, je vais profiter. Mais avec tout le respect, mobali on a kangamana ye. Aura na ezali. Aura na vraiment ezali. Combien de producteurs au bazala ba mariés, baya awa bazuela ba comédienne bandaku, ba obota na bango pe. Bala combien? Soit yeki na fana na ndako comédienne wana. Comédienne wana ayebi ke mobali wana za marié na poto. Combien de pasteurs Tobo ito exposé ba pasteur à batoa. Combien de pasteurs bazuela ba comédienne bandaku? Combien de musiciens? O bana basi na bandaku bazuela ba comédienne bandaku. Ba combien? Bon sûr que eloko batu ba wele zaka mbongo. O mobali wana zanango, to mobali wana ndaleki mibali nyonso na beauté. Et ça question ya aura? Moi je pense que ça aura. Je pense que ça aura. Parce que comment likambo ya couple et koki koningisa moka mobimba likambo ya couple moko et koki koningisa moka mobimba boy. Et comme ba prétexte. Comédie ofandi ya Tchekiti, alors banga moi sango il faut ça célibataire. Faut botuna bango bien. Babimina combien de femmes mariées? Babimina combien de femmes mariées bango? Oyo ozwa kiti ya Tche, alors ba ke moi mobali wana il faut zala nani? Faut ça célibataire. Babimina combien de mariés? Omoni marambo nyonso, famille bota, botika kolela, bo manifester volonté, bo manifester attachement bozaka nango pona belle-vie kandi. Mais botika kolela. Ezali dimension, ezo mata, ezo senga bitumba pe ezali lever. Eza dimension ya belle-vie ezo mata. Esenga bitumba ezali lever. Donc, ce qui ngai pour la figuration dans la 130, c'est que bango ba jouer qui ba rôle clé. Donc les gars na montant ya $130 wana. Donc il y a ba calcul place. Bon mona ba comédien o ba yo chama kelele, bisika nini passe ezo sala bango. Donc il y a ba calcul hein. Aujourd'hui, je vais être vraiment très $130. Sorozu yango fois 4 parce que Bellevue TV ça la 4 films na moi. Et l'axi moto oyo a joué qui na Bellevue TV pendant un mois na ba film nyonso na moi moko ana $520. Soro multiplier yango par 12 et puis si biso $6240. Donc moto wana eza no moto oyo azo raté yango ezali normal ayako chama kelele na TV parce que ke na fin de l'année tant maman Olive okenda bengi bato azwa ta $500 azwa likola ngombe azwa soso azwa loso. Je passe sur ces milité ya kanda lobby Omar Ipa bandela yango devant maman Olive biso nyonso tozalaka ndenge moko. Sko mituna o photo mituna devant maman Olive bino nyonso bozalaka ndenge moko. Et comme il n'est ni que Bellevue longola ba komona bino ya batu na ba liste et comme il n'est ni que Bellevue ba pesa ka mbongo batu et puis amelango. Est-ce que tu veux réfléchir? Donc biso nyonso tozalaka ndenge moko. C'est que maman Olive azwa enveloppe ya mutu na mutu a pesiye. Donc mutu na mutu bazui enveloppe na ye ba pesiye. Est-ce que tu comprends les contradictions? Bellevue mutasa la liste longola ba komba batu. Maman Olive abenga muto ya lingi. Non, non, la vérité. Il y a autant de ça complot sur Moutou. Il faut quand même bosa la peine à ma yele yo ça complot. Naye gozwa ba propos ya batu mususu balobi Moutou sali Bellevue o ya zalelo ezali maman Olive. Admettons ça, bongo. Nali tozonga na histoire parce qu'on dirait biso tozala moi ba négligent. Est-ce que boyebi que avant maman Olive à s'attacher na Bellevue, azaki na bato à s'attacher na bango. Biso nyos toyebi, bano sanjo. Maman Olive a pesa bango ba voiture, tondo yo ka ba rave, ba new rave. À l'époque, valeur na ngonde tondo yo que ça ba plus de $20,000, plus de $25,000. Ba yandi mosi. Bazwa ba voiture ona. Bazaki 4 na ba vieka diombo. Nga na mata voiture ona plusieurs fois parce que na tambo na vieka diombo pendant 4 mois. Yaza le seul à teke ya yete. Bango nyos ba teke ya bango.
Ce que bato wana nyoso. Maman Olive pas ça bon. Sans vouloir les offenser. Bon on les a. Je refuse de vous faire la liste. Ba comédien au bazo sala ba sorti pour chercher à détruire Belleville, ba koki na bango disté. Na habite si je ne m'abuse. So baksina ba chroniqueur na bango o ba sangani wana ba chroniqueur wana bon. Wana kutu je na encore ma après, je vais parler de comédien d'abord. Ba koki na bango disté. Mais ba comédien au bazo accompagner Belleville na vision na baza plus de 20, baza plus de 30. Donc famille Libota, restons positifs. Le message que nous devons passer est que ba comédien balingi Belleville c'est faux. C'est faux. Tout ce qu'on frustré bandeko o ba travailler na Belleville. L'essentiel les ali balinga musala oyo bazo sala na Belleville. C'est le plus important. Donc ba comédien oyo bazo accompagner Belleville na ba projet, na ba œuvre o azo réaliser, bazali ebelé pour le cas oyo bazo ya kofinga. Maintenant c'est quoi le problème? O bazo ya kofinga ezali ba tono vide yango zo tia makele lebele. Nalandi comédien moko aleki na chaîne moko abi bango nyonso Maman Olive apesa bango mbongo babonga. Tala comédien wana o ayolo ba makambo wana papari ala témoin ya histoire o nakende pa papari nakende otikele charger machine azaka na mwana cadet langai tangu to napesi papa Henri habito koma Gambela to bandio ke vers Gambela to moni restaurant en fait papa Henri moni restaurant Belleville abi Laurent na komi awa bandana ye e kalate na ozonga na profiter na pesa Belleville mbote totala sokazali to koti na restaurant to kuti comédien wana kuna oyo olo baki babonga ba to sololi na Belleville to silisi tangu tozo bima abisinga mwana kuti na tata mwasi akoke bongo te ake na comptoir na ye abimisi $50 akabeli mwana abisinga ya yote ya mwana comédien wana oya fandi na kiti olo baba bonga alaninga tili banda po abisanga na moni ndenge bela pesi mbongo pesanga parti na ngana biteza ya ngateza ya mwana abisinga eske mbongo mwana ozwango ti na kata $10 na pesi mazo ya oloba na TV ke bapesa bango mbongo babonga alanda $50 a mwana photo kabola mais babonga nalingi na kota lisusu na kati ya ba comédien oyo bazo prétendre que il faut baloba vérité nalobaki la fois passée il fallait ya Gabi a correctifier makamba loba na télévision parce que ça lit de mauvaise foi. Pourquoi? Ya Gabi tango tendresse aleki na TV à lobby ya Gabi a ebisaki que Belleville longole komone na liste. Ya Gabi m'a appelé. Na boy ko exposer nini appel na biso na oloba contenu nango pona la sabino mauvaise foi. Ya Gabi m'a appelé abengi mbali boso na yambite abengi yami balé na yambi tozaki na yams. Allô mon Dieu ba bonjour boni bien. Na moni ba titre na ba émission ba bazo loba mais tant on a moni yo na titre wana na lobi c'est que makambo ba bazo loba eza sérieux na landanan mundir ba ngai na tikali koyi na tika nazo ba témoin no tendresse na tikali koyebisa yete que Belleville longola kombo na ina liste na tikala koyebisa ye bongo te na comprendre pona nini basali bongo bango baza batu ya diviser pour mieux régner basepeli te ndenge na kendaki matanga ya Belleville na ndenge na ya manaki na Gingombe c'est clair maloba na oloba o ezali appel ya ngai na ya Gabi. Donc bango wana batendresse boyebi obédience à batendresse boyebi makambo baya kosala so baya kosala yango na kombo ya nani tango alobi basepeli te ndenge na kendaki matanga ya Belleville yango baye ko créer nga problème na oloba maloba ya Gabi so na koseli ye batiaki témoin
aza na bomoi so na koseli nga nalobi nzambe aza na bomoi. Après ya Gabi alobi boye mwana wana il faut na benga ye na gangela ye nga na yebisi ye boye ya Gabi zala prudent bango ba enregistre bato et puis so lobi osala émission eza bien te yo za mukolo mpo na respect na yo ngai conseil na opesa yo c'est réservé. Maintenant wa yé na émission à protéger tendresse, à exposer belle vie. À exposer belle vie en confirmant quoi? Belle vie à l'ongolara ba kombo ya batu na liste. Belle vie à l'ingako tchabatu na liste. Donc qu'est-ce qu'on a contexte wana? Recadrage. En tout cas, c'est avec... je sais pas. C'est avec mon cœur que je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Pourquoi je suis en train d'enregistrer vidéo avec mon cœur et j'ai mis l'accent sur ça? Parce que ça n'a pas été pour nous facile pour Tokoma à niveau Otokomi Oyo. Vous savez, nous évitons beaucoup de choses parce que dans la communication, il faut être très prudent. Il y a des choses qui peuvent vous faire chuter. Et ça m'a ramené sur Bobimisi en haut. Na idée. Il y a aussi la promotion. Il y a l'activité Nabino, soit na idée. Il y a le cas de détruire quelqu'un et puis et se retourner contre lui. Mais le temps reste toujours le meilleur allié. Le temps reste le meilleur allié. En tout cas, moi, je ne suis pas de ces gens qui disent que vérité, il y a qu'un escalier et puis le côté, il y a qu'un ascenseur. Non. Je pense que Bato Baza sincère, Bato Baza loyal. La sincérité oblige que vérité na yo, il faut y a un ascenseur. Et puis le couteau peut s'en replacer. Je crois que tout l'année m'a ramé belé dans les réseaux sociaux et belé. Et puis bate belé au babengi ngai bazeli recadrage. Aujourd'hui, nous allons essayer de discuter en tout cas sans bagan. Tokende ko développer sujet moko. Pour na bande réunion sur famille Libota, en tout cas émission on en sa promotion ya filmé. Mama Chimène Cargo, une émission où on a ça la publicité à bas service na bisoté. S'il vous plaît. Na lingina tika en contact na publico balanda abiso. Et puis tout tika la raisonnable na bango. Et puis nous allons faire beaucoup de comparaisons. En tout cas beaucoup. Et puis il y aura beaucoup de questions. Oh yo bino moronde bobando relever ma réponse. Et après cette émission, je vais enregistrer une autre vidéo. Et après cette vidéo-là, je veux vous inviter. Il y a qu'à participer à une émission ensemble. Et vous allez live. Si on est une tournée, dans ça, là, quelques personnes signent. Bah, au bazan na question, bah, poser na question na bango. Bobenga na numéro où il y a écran où il y a plus 33, c'est mieux. Bobenga na numéro où il y a plus 33. Il y a un monde et vous permettre à tout ça là échange de délai. Je veux d'abord vous rassurer que Madame Bellevue Kandi est très positive. Madame Bellevue Kandi, en fait, son mental est très positif et elle se porte très bien. Elle se porte très bien. Quand je dis très bien, je dis très bien. Théo qui m'a mis belé dans les réseaux sociaux. Et belé en tout cas est belé. Et maintenant, le recadrage va faire son travail. Parce que vous le savez. Quand nous sommes devant vous, nous venons pour réfléchir ensemble. Ici, ce sont les idées. D'abord, on a une bande avant tout un sujet. Où vraiment, ils allaient à actualité, où ils allaient sur Maman Olive et Bellevue Kandi.
Nde nazomona na ba réseaux sociaux bazotia Maman Olive contre Belle-Vie Kandi. Nalina banano eloko liboso. So botali na ba vidéo na nga précédente na ba émission ba intervention na ça qui passe à rato là surtout. Na lobaki lo moko na milieu à théâtre Belle-Vie Kandi a son adversaire. Beaucoup de gens, en fait beaucoup de gens, certaines personnes ba mona ki yango loko là je suis en train d'exagérer, je suis en train ya ko benga nde ba benga ngo ki jalelo. Mais je disais ça par connaissance de cause. Aujourd'hui, parce que tout le monde a remarqué qu'il y a un milieu à théâtre, Belle-Vie Kandi a son adversaire, Ndio Moni Balingi va créer les Belle-Vie Kandi adversaire le roi Maman Olive. Parce qu'ils ont compris qu'il y a un milieu à théâtre, Belle-Vie a son adversaire. Dans le milieu à théâtre, Belle-Vie, Azali, na ba collègue na ye, Oyo, Bazalaka, ba accompagner kaina musala wazo sala, na ba collègue na ye, Oyo bazana sima na ye, bazolanda ye lokwa gut na ba oyo batambolaka na ye na ba yaya na ye oyo baza baene na ye na théâtre. Belle-Vie aza son adversaire te. Belle-Vie atikali nde na baennemi, mais baennemi yango batikali mokie. Je vais aller par des exemples na chaque eloko na oloba. Ba comédien oyo bayaka kotourner na Belle-Vie TV, na Bellard. So tangi bango tokeka na Belle-Vie TV avant to ya na Candy Star. So tangi bango na chaque casting ba la plus de 20, ba comme ba 25. Si je ne m'abuse. Mais so tali groupe ya ba comédien oyo. Bana nzala ya soso na likola ngombe ya kingakati o bazo ya kosala ba intervention bidon na télévision, ba koki na bango 15 te. Je refuse de vous faire la liste. Ba comédien o bazo yo sala ba sortie pour chercher à détruire Belle-Vie, ba koki na bango 10 te. Na ebite si je ne m'abuse. So baksina ba chroniqueur na bango o basangani wana ba chroniqueur wana bon wana kutu je na encore makuna après je vais parler de comédien d'abord. Ba koki na bango 10 hein? Mais ba comédien o bazo accompagner Belle-Vie na vision na baza plus de 20, baza plus de 30. Donc famille Libota, restons positifs. Le message que nous devons passer est que ba comédien balingi Belle-Vie c'est faux. C'est faux. Toti ko frissé bandeko o ba travailler na Belle-Vie. L'essentiel les ali balinga musala oyo bazo sala na Belle-Vie. C'est le plus important. Donc ba comédien oyo bazo accompagner Belle-Vie na ba projet, na ba œuvre oyo bazo réaliser, bazali ebelé pour les cas oyo bazo ya kofinga. Maintenant c'est quoi le problème? O bazo ya kofinga ezali ba tono vide yango zo tia makelele belé. Yango zo tia makelele belé. Nini ezo frustré ba comédien wana. Et là ezo frustré bango eza nini. Ngai na jouaki na film ya suprématie. O elekaki na Belle-Vie TV. Tant on a sisi tournage na ngai, ba pesi nga enveloppe. Je vais dévoiler ça. En tant que figurant, ba pesi nga $130. Ezali na ba comédien oyo ba jouaka régulièrement na Belle-Vie TV. So ozui Papa Serge, ozui Gingombe, ozui Junior Lusaulu, ozui Mama Top, ozui Siana baza belé. O ba jouaka na Belle-Vie TV. Donc, ce qui ngai pour la figuration na nazwaki 130. C'est que bango ba jouaki ba rôle clé. Token les gars na montant ya $130 wana. Donc il y a ba calcul place. Bon mona ba comédien o ba yo tia makelele, bisika nini passe ezo sala bango. Token na ba calcul hein. Aujourd'hui, je vais être vraiment très $130. Sorozu yango fois 4 parce que Belle-Vie TV ça la 4 films na moi. Et l'axi moto oyo a joué qui na Belle-Vie TV pendant un mois na ba film nyonso na moi moko ana $520. Soro multiplier yango par 12 et puis si biso $6240. Donc moto wana eza no moto oyo azo raté yango ezali normal aero chama kelele na TV parce que ke na fin de l'année tant Maman Olive okenda bengi bato azwa ta $500 azwa likola ngombe azwa soso azwa loso. Je passe sur ces points. Nalingi na kota lisusu na kati ya ba comédien oyo bazo prétendre que il faut baloba vérité. Na lobaki la fois passée il fallait ya Gabi a rectifier ma maloba na télévision parce que ça lit de mauvaise foi. Pourquoi? Ya Gabi
Tango Tendresse aleki na TV à lobby, ya Gabi ayebisaki ye que Bellevue alongolaki kombo na liste. Ya Gabi m'a appelé. Na boyi ko exposer nini appel na biso na oloba contenu nango pona lakisa bino mauvaise foi. Ya Gabi m'a appelé, abengi mbali boso na yambi te. Abengi yami balé na yambi. Tozaki na yams. Allô Mundioba, bonjour, bonjour, boni, bien. Ah, na moni ba titre na ba émission, batu bazo loba. Mais tant on a moni yo na titre wana na lobi ah, c'est que makambo batu bazo loba eza sérieux. Na landanan. Mundirba ngai natikali koyi natika nazoyeba témoin no Tendresse natikali koyebisa ye te que Bellevue longola kombo na ye na liste. Natikala koyebisa ye bongo te. Na comprendre pona nini basali bongo. Bango baza batu ya diviser pour mieux régner. Basepeli te ndenge na kendaki matanga ya Bellevue na ndenge na ya manaki na Gingombe. C'est clair maloba na oloba o ezali appel ya ngai na ya Gabi. Donc bango wana ba Tendresse boyebi obédience à ba Tendresse. Boyebi makambo baya kosala so baya kosala yango na kombo ya nani. Tango alobi basepeli te ndenge na kendaki matanga ya Bellevue. Yango baye ko créer lenga problème. Na oloba maloba ya Gabi. So na koseli ye, ye batiaki ye témoin kaza na bomoi. So na koseli nga na lobi nzamba za na bomoi. Après ya Gabi alobi boye. Mwana wana il faut na benga ye na gangela ye nga na ebisi boya Gabi zala prudent. Bango ba enregistra bato. Et puis so lobi ça l'émission eza bien te yo za mukolo. Pour na respect na yo, ngai conseil na pesa yo, c'est réservé. Mettant waye na émission à protéger Tendresse, à exposer Bellevue. À exposer Bellevue en confirmant quoi Bellevue alongola ba kombo ya batu na liste. Bellevue alinga ko batu na liste ti. Donc qu'est-ce qu'on a contexte wana? Tolandi biso nyonso awa. Omar ya lobi clair. Maman Olive sala la liste na ye moko achaka kombo et apesaka muto sala liste te. Tolandi lite ya kanda lobi. Omar ipa bandela yango. Devant Maman Olive biso nyonso tozalaka ndenge moko. Sko mituna o photo mituna. Devant Maman Olive bino nyonso bozalaka ndenge moko. Et comme neni ke Bellevue longola ba kombo na bino ya batu na ba liste. Et comme ndenge nini ke Bellevue ba pesaka ye mbongo batu et puis amelango. Est-ce que tu veux réfléchir? Donc biso nyonso tozalaka ndenge moko. C'est que Maman Olive azwa enveloppe ya mutu na mutu apesi. Donc mutu na mutu bazui enveloppe na ye ba pesi. Est-ce que tu comprends les contradictions? Bellevue mutasala la liste longola ba komba batu. Maman Olive benga muto ya lingi. Nani olo ba vérité. Yango tango bo sa complot sur mutu, il faut quand même boza la peine à mayele yo sa complot wana. Soit Bellevue mutasala la liste, soit Maman Olive sala la liste moko. To kesu na lika mususu. Ba comédien ba ingra ba leki ba fingi Maman Olive. So tuni bango nani aleki a fingi Maman Olive, balobi Sarah Tola. Admettons que c'est vrai. Sarah Tola fingi Maman Olive. To cha bonde bolingi. Est-ce que Sarah Tola est comédienne? Est-ce que Sarah Tola est comédienne? Vous comprenez que c'est une mauvaise foi. Pour la ligne, il faut comprendre que c'est une mauvaise foi. Nalandi, ba sortie médiatique, balobi, ba analyse et kobebi ça non. Avant nazoa wana. Na ye gozoa ba propos ya batu mususu balobi, moto sali Bellevue o ya zalelo ezali Maman Olive. Admettons ça, bongo. Nali tozonga na histoire parce qu'on dirait biso tozala moi ba négligent. Est-ce que boyebi que avant Maman Olive a s'attacher na Bellevue, azaki na bato a s'attacher na bango. Biso nyos toyebi, bano sanjo.
Maman Olive a payé sa voiture. Ton oyo ka ba rave, ba new rave. À l'époque, valeur n'a pas ton oyo que ça plus de 20 000 $, plus de 25 000 $. Ba yandi mosi. Bazwa ba voiture wana. Bazaki 4 na ba vieux ka diombo. Nga na mata voiture wana plusieurs fois parce que na tambo na vieux ka diombo pendant 4 mois. Yaza le seul à teke ya yete. Bango nyonso ba teke ya bango. Siko bato wana nyonso. Maman Olive pas pesa ba mbongo. Sans vouloir les offenser. Mbongo wana ezapi. Nalandi comédien moko aleki na chaîne moko abi bango nyonso Maman Olive apesa bango mbongo babonga. Tala. Comédien wana oyo lo ba makambo wana. Papari ala témoin ya histoire. Nagende pa papari nagende otikele charger la machine azaka na mwana. Cadet langai. Tango na pesi papa Henri habito koma Gambela. To bandio ke vers Gambela to moni restaurant en fait. Papa Henri moni restaurant Bellevue abi ah. Laurent na komi awa bandana ye e kalate na ozonga na profiter na pesa Bellevue mbote total la sokazali. To koti na restaurant. To kuti comédien wana kuna. Oya olo baki babonga. Ba to sololi na Bellevue to silisi tango tozo bima. Abisinga ah mwana kuta na tata mwasi akoke bongote. Ake na comptoir na ye. Abimisi $50. Akabeli mwana abisinga ya yote ya mwana. Comédien wana oya fandi na kiti olo baba bonga. Alaninga tili banda. Kwa abisanga na moni ndenge bela pesi mbongo. Pesa nga parti na nga na biteza ya nga teza ya mwana. Abisinga eske mbongo mwana ozwango. Ti na kata $10 na pesi. Mazo ya oloba na TV ke ba pesa ba mbongo ba bonga. Alanda $50 à mwana photo kabola. Mais ba bonga. Toza sérieux ko. Combien de comédiens oyo bazwa mbongo ya Maman Olive. Oyo ba chaîne na bango eza debout. Neti ya Bellevue. Eza mauvaise foi te. Nalandi bandeko mususu balobi bato ba analyse baye ko bebisa bato ba analyse baye ko bebisa internet baye ko kabola bata théâtre. Omoni koloba français eza ko zama ele te. To vandi na bino na mboka oyo. Oya biso ba bengi ngo ba analyse. Ba bengi ngo ba analyse. Mais avant banda lo bani. Be émission ba internet wana. Be émission na bango ya ba chronifuati wana. Mais lelo oya biso ba pesa ngo mwa muke valeur ba bengi ngo ba analyse. Donc batu wana ba sepela ki ba fana na be émission ba chronifuati. Oyo ezaki chaque matin tongo midi pourquoi ba o descendre comédien. Bazo finga comédien. Mais biso bato to en analyse balobi analyse et baby simboka. Yango moni bango ba se référer na ba parole na bango ba déclarer tout haut que biso ba comédien toza ba hypocrite. Bango baza ba hypocrite. Biso toza na valeur wana ti. Biso toza na valeur wana ti. Biso toza na valeur wana ti. Omoni place confusion ezokota bozo linga on dirait tant bolinga bozo kanisa boya pour défendre Maman Olive pendant que personne ne l'a insulté du côté de Bellevue. Personne. Quand je dis personne, je dis bien personne ne l'a insulté d'un côté à Bellevue. Je dis bien personne. Je pèse mes mots. Je dis personne. En cherchant, il y a qu'à défendre, il y a qu'à détruire. Pourquoi? Parce que les comédiens, ils vont intervenir, ils vont aller là. Bilo on a biso tozo à fin de l'année. Eza bato ba na nzala physiquement te na kati esprit na ba na nzala parce que bazo ko lela soso na le kolangombe. Na baraka et ata na comédien mon côté mécène déjà kabela $20 000. Ate, je $20 000 oui, ate. Je pèse mes mots, azate. Ezata na comédien mon côté mécène a kabela $20 000, azate. Or, il y a de ces comédiens.
basi ya poto batindela bango ba 10 000 basomba pe ba mapango musu batia na kombo na bango mibale toza na nzala boyepwani toza na nzala boyepwani hein toza na nzala boyepwani. Vincent a préféré asala eloko asali na idée ke glorifier ye mais biso pe tofandi tozozela tomona réaction parce que Vincent est venu descendre encore maman livre plus bas très bas Vincent estimant que Sarah Tola alobi makambo oyo eza bien te pona maman livre la personne au fala réparer ngo ezaki nani ezaki ka Sarah Tola ye moko. Vincent pouvait parce que Solana Sarah Tola bien Vincent pouvait appeler Sarah yakato sala telle émission. Pourquoi préférer ça lango bongo batutango baolobake Belleville aye ko bebisa théâtre c'est vrai eza bat oyo bayebeke théâtre faut suka ba futa ba comédien ba $20 ba $30. Belleville estimant que musala oyo eza na valeur atie bar likolo ba oyo baza incapable ya ko payer ba comédien bongo wana bango nde baoya oganga ke Belleville bebisi théâtre bango nde baoya oganga ke Belleville bebisi théâtre parce que ngape na sala ba film na yebi montant na futa ba comédien mais nazo bundana quand même na budget na ngai peut-être na réduire effectif na nga pour permettre nga na futa ba comédien moi mo kendenge Belleville TV futa ka bango moto azomona ke azana incapacité à réflexion il faut ya koloba nini Belleville bebisi théâtre oui Belleville bebisi théâtre soki bo estimer que ba propos ya Sarah Tola eza choquant to chango bongo bongo oyo mais un bato wana basi banimaka peut-être biso bandako na bango avant il y avait peut-être 20 minutes ou 30 minutes na yo kotala yo linga pour le bani makambo eza vérité to yo okosa bato te aujourd'hui on va étonner un maman na bato mauvais au finga maman Olive Lembe Kabila maman l'artiste est comédienne. La femme au grand cœur, oh nyonso azo ba gloire nyonso. Moi si malamu, moi si atonga la kamola raté, maman wana. Oh bino bo se permettre le lobo na télévision bo fingani. Pourquoi? Parce que maman on a comment la fille là. Bo finga maman na comment la fille, maman na za pena Sylvie bongo que je sali. Bo finga pena Sylvie. Maman na za pena une chocolat, bo finga pas une chat. Mais si bien a bino omo cible na batutu maman Olive azala na bango ba prise kaka mushu ba prise kaka mushu ba koma muta maman Olive mais bino wana bo mona te oh bino bo mona kasila mais pardon la bonne bino to hier na télévision to ba vérité c'est important to ya kokosa batutu batu batalo ka ke ba ke ayaki alobi okofi yo mo conscience na yo yebi ke maman le boza le kuta mais vu que tu veux mentir dans bateau bata la biso tu as pris le kuta na yo. Et puis on va avec détermination. C'est être méchant, s'il vous plaît. Et vous en montez dans ma vie. Même si que vous aimez la filaté. Mais pour ces minutes que vous voyez pour me mêler ma massage à ma casse. Pourquoi vous faites ça? Pour la mort, il va y nailler. Pourquoi la mort, il va moi cailler? Pourquoi vous faites l'amour? Pourquoi? Quand vous venez à la télé parler de ça, moi, il y a la maman Olive. Donc, on est là, on est là, on fait l'amour pour la nini. Et nini, là, quand tu as dit, et là, on est poussé, mais on est au poste à batou. Mais on est là, on est évité, on est là, on est là, on est là, fille, la femme, il a ton nini. Fille, là, et fille, là. Peut-être qu'on éviter. Dans le mari, comment même, n'a pas voulu faire référer. Attends, on par exemple, même la faire, et tu vas te faire aussi qu'à la faire. Avant maman Olive, fille, la valeur. Ah non, ça va se fixer avant maman Olive. Même si aujourd'hui maman Olive n'est pas là, fille, on va la rater la salle.
c'est pas maman Olive nde asali kombo ya sila te. Maman Olive soki andima kozala na sila parce que akuta déjà kombo wana evanda elonama et c'est imposant na milieu bacomédien. Nde sala te mama wana mama Olive Lembe andima sila. Allez demander dans Moutounabino, soit disant Moutounabino, la patronne. Vincent. Oh, yoka kiango te. Mama Olive a poussé na pembe na sila pour sila zara na succès na ye. Vincent, oh yoka kiango te. Handeko, boza ba hypocrite botwani. Pona nini bolinga bo confirmer makambo yo bato babombi na ba lèvre na bango. Tangu mwana oyo asali liste ya bato bazaka na mama Olive. Atangi komba Belleville. Tangu bozoloba, bozosabe mission. Popo lobaki mama Olive apesaki moto $1500 si la na plutôt Belleville a commis $1000. Bolinga bolobani. Donc mama Olive so apesi moto mbongo abenga bino po ebisa bino monto apesi e po bo comparer na monta oyo Belleville apesi. Yango bolinga boloba. O bolinga boloba yango wana. O bolinga boloba yango wana. Tosimba point où ils sont très sensibles. Vraiment, je l'ai dit, non le bayango na soni na pasi. Ba comédien nyonso na mibali oyo ba yé ko sala ba émission pona ko loba que yé soki mobali moko to mwasi moko aza marié bango ba rozwate. Combien de comédiennes oyo ayebi ke mobali wana aza marié na poto azuela indaku awa ayebi très bien que mobali wana aza marié na poto azuela indaku awa soki auti poto ye aya ko sele le instrument de plaisir na ye baza combien et puis bino nyonso wana boza sûr malobo bino mo bobimisa mutu nyonso aza na entourage ya maman Olive aza marié boza sûr que na entourage ya maman Olive wana nyonso mobali mosusu oyo abima na mwasi moko ya théâtre azate boa sûr boa franc na minoko na bino na mitema na bino to bwana posa mbebo ya bato efongwama soit ezaka problème ya aura parce que moi je ne pense pas que mobali wana o bozolo ba wana azana mbongo koleka mibali ya artiste comédien nyonso. Je ne pense pas que mobali wana bozolo ba yende aleki mibali ya artiste comédien nyonso na beauté. Je crois que les autres déranger bien ça aura et puis moi je vais profiter mais avec tout le respect mobali wana kangama na ye aura na ezali aura na ye vraiment ezali. Combien de producteurs au bazala ba marié baya awa bazuela ba comédienne bandaku ba obotana bango pe bala combien so ayeki na fanda na ndako comédienne wana ayebi ke mobali wana za marié na poto. Combien de pasteurs tobo ito exposé ba pasteur abatwa. Combien de pasteurs bazuela ba comédienne bandaku. Combien de musiciens o bana basi na bandako bazuela ba comédienne bandako ba combien bo sûr que eloko batu ba wele zaka mbongo o mobali wana zanango to mobali wana ndaleki mibali nyonso na beauté eza question ya aura. Moi je pense que ça aura, parce que comment likambo ya couple ekoki koningisa moka mobimba likambo ya couple moko ekoki koningisa moka mobimba boy ekoma ba prétexte comédie ofandi ya chekiti alors banga mwasi yango ifaza à célibataire faut botuna bango bien babimina combien de femmes mariées bango oyo ozwa kiti ya che alors ba ke mobali wana ifaza la nani
Face à célibataire. Babimi na combien de mariés? Omoni makambo nyonso. Famille Bota. Botika kolela. Bo manifester volonté na bo manifester attachement bozaka nango pona belle vie kandi. Mais botika kolela. Ezali dimension ezo mata, ezo senga bitumba pe ezali lever. Eza dimension ya belle vie ezo mata. Esenga bitumba ezali lever. Et puis tant yo, il fallait binemi yo babomba na ki babima. Pour adversaire azate, il fallait binemi babima. Au moins bango ba yo ça semblant wana, tous à la reconnaissance na maman Olive, tous à la reconnaissance na maman Olive, tous à la reconnaissance na maman Olive. Déjà motonini na kombo ya Belleville leka lobiki maman Olive a la Belleville le côté. Naturel abino audio amida. Place à finga maman Olive pour soutenir Belleville. A finga na Belleville na kati. Lelo bango nyonso ba finga susu nani maman Olive te. Ba finga susu sila te. Batika na mutu moko ba komo finga Belleville. Bolinga bo faire comprendre biso message ni. O biso to éviter koloba. Bolinga biso to comprendre message ni. Moto afandi na kiti pa lobake maman Olive tango azwaki problème na baby afandi sa ba comédien a expliquer bango. Nana saka na maman Olive. Maman Olive azwaki problème na baby afandi si ba comédien pour expliquer bango. Maman Olive sera pesi mutu $1000, Belleville komisaka 800. Donc maman Olive sera pesi mutu 1000. Donc bolinga boyebisa biso ke maman Olive sera pesi mutu $1000 afin sa bata beteli bango lisolo ke na pesi mutu temps. Po bino bo comprendre que Belleville komisaka autant. C'est ça? Bino moko bozaka ndenge moko devant maman Olive. Bino moko maman Olive apesa ndembongo pas Belleville fo yoti aya opesa bino. Bolinga bo expliquer ni. Meli meloana, ça veut dire quoi? Bocha makelele belle na kati ya buzoba. Bocha makelele belle na kati ya buzoba. Analyse bomi et analyse ezoboma. Mais bo se permettre bo que ça be mission na ba chaîne ya batu oyo baloba eke ba comédien ba chose. Yango ne bo que ça be mission mais analyse nezoboma mboka. Tant ba finga ba comédien ba chose, biso tendance ça déjà ba analyse. Donc fallait botika na cadre wana. Bo amita mabe. Heureusement degré na bino nuisance c'est ça mon et amu qui est pena to continuer sa analyse to continuer sa promotion. Nous sommes là, nous allons défendre bateau bana ba valeur na bango, nous allons défendre bateau bana ba valeur na bango. Komatisa tongo midi pourquoi oba matsa Belleville na miniature ba longole ba chayo oloba ke ba analyse ya mabe, oloba ke ba analyse ya mabe po bolinga miniature ba bino bato bo fandi wana boloba bolinga miniature ba longola ba chayo. Donc na kati ya message na bino elo to tanga ezali Belleville azelo côté car Belleville ngoye mom tamela bino ba mbongo nana ya ko yebisa bino ba vrai montant ba pesa bino. Belleville ça la liste était mais Belleville longola ba komba ba tuna liste et pourtant maman Olive se décider aye moko bato ba roya kinga kati kana munoko na bino moko il faut que luka mobali yo azam célibataire mais bozane belé botondi bobimana ba femme mariée bobimana ba homme marié bazwela bino bandaku babakisela bino bambongo bandaku to ebani très bien. Boa mukie degré na bino nuisance ya mukie et le reste la bino pas si on comprend. Autant la mbongo ozwaka kuna so multiplier yango par nombre de films au Belleville salaka par année ozomona mbongo kokotisa yango nde sabino motema pasi, yango nde sabino motema pasi. Chaîne de théâtre za moko te ba chaîne ba théâtre c'est belé. Famille Bota nazongi pa na bino bino nde bopesa biso makasi, bino nde bopesa biso makasi. Je crois que bolandi A plus B na ma nyos na lobia
bango mo balobi Bellevue mutasala la liste na résumé bango mo balobi Bellevue asala la liste te mutasala la liste Maman Olive bango mo balobi Maman Olive so apesi yo $1000 Bellevue akomisaka 800 nana kenda koyebisa bango vrai montant oyo Maman Olive apesaki réellement bango mo baya balobi ba femme mariée baozwa te mais boza wana na diaspora botala ngai misusu mpe boza wana boza ba femme mariée bodekone na combien de mibali na Kisasa oyo ba comédien combien de miniatures mati comédien bimina mobali ya bato comédien na bimina mobali ya bato combien pona nini oyo fait ça problème d'état na forme bobimiseli yango pourquoi il faut ça problème d'état eza likambo aura échec na ko tsango na muto ya Belgique nga oyo na fandia na oloba j'ai de grands projets j'avais aussi de grands projets mais eza na ebele oyo échoua lelo opportunité se permettre na pusani pembeni ya moto oyo nazomona ndenge nini nazo réussir ezo permettre nga na yekola na zuye loko à livre oh na otanga qu'est-ce qui fait qu'à réussira qu'est-ce qui fait qu'à réussira je vois lelo ezambongo te lelo so Bellevue obina tiki mama théâtre alors bossa sous promotion te mayelo na yekoli je crois que non ça là ba exploit koleka Bellevue TV parce que na yekoli na ongamo na yebi oyebi moko bo excusez nga na comparaka moko bo excusez ngai ba propos batu musu baloba sur Bellevue on dirait ba propos batu bandoloba sur Fabregas oyebi un moment tofanda oyo Bellevue nga kutu na l'accès théâtre Bellevue auta na makolo na ngai Bellevue mwana eshua ba betela ke tolotin Fabregas tozaka olekisi boy kuna déplica lo bayem talaksa Fabregas koyemba kuna nani ibatora lo bayem talaksa Fabregas kuna nani wale kangam na laksa Fabregas asangisi maele na bino nyonso yango esali force na ye combien de personnes tokende na équivoque na bandeli yango tokende na équivoque que Maman Olive apesa Bellevue mbongo oyo ebongisi ye avant Bellevue apesa bato mbongo te anosanja auto se émission moko a déclaré que Maman Olive apesa mbongo somba lopango mais faut ta la place ya somba lopango par rapport à mbongo bapesa ka ye parce que bato nyonso bazwi ba mbongo yango basali nango nini bato bazwi ba mbongo po nazo éviter koloba mamba bato mususu mais bozo pousser nga na loba même batango bazwi mbongo tocha sila o lelo ba déclarer que aza pembeni ya Maman Olive mbongo ngo azata na chaîne te je crois que bino nyonso boyebi es biso ezaka ya groupe ya bato na yepe na kati famille Libota restez tous mobilisés na bande ko avertir bino si to koti sikoto bando pesa ba réponse to bandi to beto fungola semaine o semaine ngo yango ekoki lelo lundi to bandi sikoto fungoli po to zape na ba preuve ya makambe bele bato ba oloba to zape na ba preuve to zana ba vidéo to zana ba audio to fungoli semaine ngo yango sikoe bandi na ebisaki bino famille Libota botika to kota na makambo yo te makambo eko distraire biso to zana ba filme bota la filme na kandi star ndenge zo ke malembe poni to pesi ta na makambo yo bon ezape droit na bino bozo mériter ba réponse mais na pesi bino ba réponse non ça là une deuxième émission après une deuxième émission troisième émission